nalobi mikolo ezalaka o biso si toli o biso bakopana Fofana epenga ye o biso olobi ke oui o biso poso oza yo te okoloba biso te mbote bonjour de topesaka déjà mais là ça slogan à souka un pays à guerre il faut avoir aussi un slogan à guerre il faut avoir aussi un slogan pour la musabat na minute to la telimboka bendele ya moni drapeau na sima moto na mutoza la debout c'est là je dis merci na diaspora même si ko na France na minute yo ezotoka otali na Suisse ezotoka place au le CPI au bout comme on a procureur ayambami na chef de l'État ayambami na Assemblée nationale parce que faut tenir ça que non Rwanda ça fait 32 ans quel accord autre signé na Rwanda oh biso moko ba kolomboka tuzana esengote mais soko otali Kigali azotonga Kigali ezongela mais biso awa otangela na commune moko ya Kinshasa o ezane sengo na tata kwemoko ya Kigali c'est là que même accord esinyamaki to telemeli yango pour l'intérêt ya bana mboka yango tolobi ke o biso yo po lobi o biso mais okota kia wa ndeni pokobima wa ndengeni de terme mikolo yo okota ki bien mais okobima wa ndengeni yoko bandaki yango kokosilisango ezalaka bien kobanda film mais lobi te kokosilisa film boko banda film bokomi na katikati kurekei leta bopelisa groupe boluki essence film epusani elobi te kolobeli mboka tobosa na nzoto namoni quand même geste malamu bazwi ba mapinga batambusi bango lelo toyeba ata état de santé na bango avant totina bango na guerre toyeba poids toyeba pe poids ya mundu ko tokopesa soda mais za likanisi malamu mais ba policier bakotambola mukolo nini poko tambola ba policier bakobosola kokanga moto bakobosola kokanga couple tobengi docteur Kabi docteur Kabe atretaka loposo malobelaka pe mboka po asimba nzoto kisengeli mboka ezala na kimia ndako bakotala santé docteur Kabe mboti Mbote epenge Fofana mikolo yo en tout cas tolobeli mboka totelemili mpo na mboka likanisi wana ya komona na tongo ya lelo obimi na ndako oya na centre batalisi yo quand même que non politique aza tinela mboka te moto akengelaka mboka eza nde soda ntango otali bamapinga na bateni na bamanduki osutuki to conscience to mutu to mutema elobelaki yo nini ntango obimi boye na babalabala lelo basoda na basoda yo moko otali ke obena bamapinga ekolo nanga esalaki yo ndeni. Merci epenge Fofana. Est-ce que eloko na koyebisa yo nazalaki na esengo makasi et puis tango moni ba mapinga nalobi boyi na mulongo nalobi façon na moni mapinga ya mboka nanga ndenge ozomona ba image ndenge na moni ba image wana papa oyebi ke naza na sourire ndene naza na sourire moko ya kosakana te yango nde nayebisi yo omoni partout soki mboka eza malamu te même ata mosala okosala yango te ngai nazo soutenir bapinga ya mboka na ngai oza na souci ya kimia naza na souci ya kimia et puis na sens spirituel et puis na sens physique. Docteur Kabe attaque leader d'opinion na batu oyo batondi simbongo na bandako batondi simbongo na babanki na militio balobi collecte de fonds tosunga l'état mboka ndezo ka charge ya basoda mais tango basali appel collecte de fonds pona kolakisa ba wazalendo ba mapinga
Donc moni me ngati tenu oyo eza sa soutien na ngana FRDC to na bazalimi. Un mot na bateau bazana bozui. Bateau nzamba pambola. Ndeto mwana bamboka musoma mutali na mutuka biloko. Ake kotika ngo na centre ya formation. Ndeto moni gouverneur ya ba Congo amemi biloko ya kolia ake koleisa bateau bakena na formation militaire. Pour que se décourager dans nzala. Pour que se décourager ka peut na savoir que sokola nzoto ezate. Un mot na bateau nzambe ba pambola pour na soutien na mboka na biso. Et le cas de Bosso, soutien de Bosso, selon Gaï, ezaka kake oyo mboka na biso, à part mboka oyo toza na mboka mososote. Selon Gaï. Jour moko na vandena mwaselanga na lobi, soki mboka oyo eyindi boy. Na ibisio Fofana Epenge. Okuta ba ibisio retala lupango oyo. Okuta lupango 20 sur 20, mais moi c'est na bana bake bakufi pona kozwa mbongo pour que na sombe lopango. Mais mboka oyo munene boye de konangai. Hein? Place ya 20 sur 20. Oh mon frère. Na lobi boye yo landanga bien. 20 sur 20 pour na sombe lopango ou bien na ville nanga penza que ça soit 5 sur 7 mais au baby so qui 6 c'est ça mbongo wana baby so que mutakufi pour dans kozwa mbongo wana pour na kosomba 6 sur 20 ou bien 6 sur 10 mais mboka munene boende konanga millions des habitants ba attaque ba congolais pour na nini oye na sens mabe ozui oye na sens ya malamu ozui bible c'est ça. Oui, c'est un peu comme ça. Bongo te. Cause na Bible na maboko yango moko te. Na mboko ozono papa na zobe vérité. Donc on a que ba fleuve eza. Ba karamu ezali, eza mboka ba mai ebele na mboka. Selon nga, ya kabe na lobaka. Et ya buto ya moyi, eloko moko ko sala mate selon hein force parce que pour biso to se préparer en conséquence. Là il faut na soutenir mboka na ngai. À part mboka na ngai, on a na mboka mususu te papa. On a lobby, hein? On a lobby boye, on a lobby, hein? Ce qu'on a, aux français, attends, on change de nationalité, mais d'origine. D'origine congolaise, français national. Merci, docteur Kabe. C'est pour cela. Au docteur Kabe à lobby. Il faut qu'on lise cette alliance. Parce que sacrifiera pour na somba eteni ya mabele oyo. Na sacrifier mon lit. Maman nangai. Na sacrifier nzoto. C'est ça. Ba édition que non pona ko somba coûte même ata pa porte ko dia plafond moto atonginda ko za souvenir étape par étape. Ne docteur Kabe a lobby que non. Tant na kilomètre na ba plateau de ba ticket. Ne na uti bo na uti na ba monedite. Na ngandajik na ba loja na ba tikapa. Mota que non Congo profond. Espace auto ya biso. Tout ça la nini pour la défendre ma belle. Tout la pandai. Tout la paseleka. Mais même en front, parce qu'on a besoin de santé. Même comme Mamunduki, faut s'attendre à la colonne. Même comme marché, ne va pas marcher boui. Mon doigt a concerné pour la santé, docteur Kabi. Pour la coloba, bisotoza. Pour le montage, caméra, Manix Kimbolo, docteur Kabi. Même en front, par exemple, vous avez un message. Par exemple, docteur Moko Congolais, ou à soigner la maladie. Il y a Congo ba maladie. Même famille, il y a bato baza na front, ba kozo akisi na adresse na yo, batindi. To même ata ba généraux ba colonel. Baza besoin ba que nous appelle docteur. Ou a monique tongezo simbate à cause de Putulu, à cause de Kassa. On le besoin pas non. Merci Fofana Epenge, naloba na yo boye en tant que œuvre en esprit. Maladie zebele papa. Il y a les bosso, batobele ba ibeka ka sida. Sida eza maladie makasi, to ibike eza pour mettre il y a C4. Ce qui virus soit nezali ezo affaiblir. Comme anticorps, il y a un autre bengue C4. Mais zamba salele binongolo na mboka na ngai. Mabelo bozo mona bazo bandoki bazo balingi badoka poke basala boy mais zamba pesenga yango. Papa, tozana banzete zamba sali ngolo
mutomeli sida bo pia po toza na ba patient ebele na ba patiente Fofana epenge omoni nzete oyo etelaka manga yango nde babetaka makasi nayebisi yo verité mboka na yo eloko ya liboso recherche eza na banzete bazamba na bazamba na bamai c'est ça maladie babenge incurable VIH papa zamba sali binongolo hépatite B hépatite C eza maladie incurable mon frère Bah, diabétique, ne parlons pas. Traitement en vie. Millions, mais et sali dans le bien. Moutozu, opération 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mon frère. Et ça, autres, mon frère. Dans le bien. Dans le bien, nazo yebi sabatu boye. Docteur Kabé, à l'obi boye. Naza meselabete, naza sangoute. Ozana ndeko na yo, azana problème ya drépanocytose ou bien anémie SS. Soki sanga. Maladie ya sida. Sida, pour mettre à C4, mon frère. C4 zokita, anticorps eza makasité. Hein? Virus zo détruire, anticorps, mon frère. Na lobi boye. Zamba pesibe nungolo. Tozana produit naturel. Ils ont matissé C4 anticorps, ils ont joué ma caisse. Et on a dit ça à bateau. Ozana de konayo, azana cancer, non solo lenga na lolenge, ils ont 0. En tant qu'œuvre en esprit, l'œuvre ne tombera jamais. Bande oya SS. Bozabi sikanin. Insuffisance rénale, ré baby, bande konangai. En tant que journaliste professionnel. Faiblesse, les doyens. Surtout faiblesse. Bah, tu fulfulu à masanga. Papa d'anga, fulfulu à masanga. Ngai nazolo ba sida, na lobi hépatite, na lobi cancer, hernie discale, insuffisance rénale, baby. Est-ce que faiblesse sexuelle, ba témoignage au yango? Est-ce que wana eza to babalaji moko na lobi? Na moto na lobi la mon examen maladie makasi. Soki ndeko na yo, zambe. Mais moto a bali moi si mais moto a qui ne tinda te pas ne me ba pese bido 5 litres azo me maté maintenant pour ça matin 25 litres docteur Kabi maladie nous na lobi na yo boye bana ya Suisse bana Lausanne na yebi ke ba yebi ke grand maître on a raisonné Mukongo Nzoko oh merci Mukongo ya Nzoko mwana mobali na lobi c'est ça na lobi ça c'est tirage comme mon frère. Oui, bien que on a matonné. N'ébissio que dans le Bombaché. Nous on ici yo. Na ébissio voye. Nazalaki na le Bombaché. Donc tuna kena mwana mobali moko boye. To solo la kena yo. On voyage à rapé. Ayebisi ngai. Papa na ngai, mosala na ngai za fona voyager na ebisa au moins que ça fait beaucoup de temps nazalaki te. To sala ki ba tourner na Zimbabwe. Na Botswana. Et tout ça, on a bien fait des choses à côté en Namibie, mais Mozambique. Mais voyage, on a des lacs moulaïnes de Onangaï. Temple à voyage. Dans le Biboye, bande qu'on a bien au pays de sous, na kati ya Zambie. Bah moi qui m'en a mis saute. Et on donne des bisibino. Et ça, au moins santé, mon frère, bah toujours comprendre te. Toujours le baboy. On dit que combien de patients les lots basaté, même à Tanapoto. To benganaka mososo ba to bengana ote docteur Kabé ndekwana za susté c'est ça mon frère na lobi boye hépatite B C hépatite mutoko sayote maladie incurable en général sauf la mort mutoko kufa parce que les ensemble cancer nyonso et ça la guérison naturellement cancer du foie cancer du pancréas tumeur cérébrale, cancer ya moutou, mon frère, cancer d'intestin, madame Ibali ya Lausanne. Donc on a moins de mobile au Yaoutake, na Canada. Je cherche. Zamba pambo da yo mwana mobile oyo. Nalo bakaboye, zalana tembe. Bayebisi yo que Jésus a sekwe, eza lokoto loko. Bozalana tembe lokola Thomas zanani mon frère. Bah, Zamba, Jésus est à 5.
te za de kota il faut na tasi il s'appelle na kata cicatrice à Jésus mais ayeba ki penza que za nzambe mais bato wana na kisasa baza wapi na mputo ndeko na ngai na yebisi bino na yebi ke ebele to sololaka bozana ba produit docteur Kabe lokola bandeko na bino ya autanga na zolo ba au bazoyeba na Norvège. C'est un pasteur. À mon avis, qui mon âme est sous. Baby, c'est rien, baby, docteur. Et baby, on le boni. Le bi, c'est là où comment qui mon âme est sous. C'est ça. À mon avis, pensez qui mon âme est sous. Bah, tu vois, na bazawapi. Ozana psoriasis. Psoriasis, mon frère. Et ça maladie incurable. Et ça maladie mon frère comment les autres nyonso lokola mutu moko bazikisi na moto bato ba desfese ko liopa na lobi hein okomona mutu omoni penza mutu aza penza na nzoto nyonso eza kobeba lokola mapalata lokola nini lokola batumbie na nzoto batu wana na zoloka bango l'esclérose en plaques problème neurologique mon frère baner zopola Moutozo Kizengi, l'esclérose en plaques. Bozabi Sikanine, mon frère. Sarcoïdose. Hémophile, hémorragie interne. Ba homophiline, Bozabi Sikanine, docteur Kabe yeyo. Docteur Kabe a colové le col à Noé, un soulard. Zamba visité Noé. Maladie ni nango banda ko bela parce que lobi en clarté obi pe otambola ki na ba hôpitaux baloba ki ezaki maladie ni ezaki cirrhose des foies ya solo oui donc etongisa que da mingi tongisa ki nga mingi na sala nango plus ane mobimba ya nanda ko kaka to zaka o kende na ba hôpitaux ane mobimba wana en tout cas na tambola ki côté bato belo batinda nga na tambola pour mais est-ce que bando au monde atamwa nini moko bo changement ta ezalaki ya solo changement ezalaki te la bakisi banda ko pesa ngai mais là boye ressentir boye nazo mela mais na ressentir ka fait maladie toujours na ndio te sani ezomata mais si ko tozo mono na esengo na makasi to ebite oyaki awa na etani ozalaki ka boye to ezalaki ndeni tango oyaki en tout cas nazalaki boye te le na yaki awa même elongi na ngai même makolo ezali ya kovimba libumo ezali ya kovimba kotambola na nga tuka na bande kotambola pasi mama nde bande kosimba nga ti nini toyaki awa nde tokomaki awa mais tant on a komi awa bakisi na zwi en tout cas na senti penda guérison na nzoto nalaki na problème ya hépatite B etuisa ngai mingi et tango bana bayebisi nga ke non tomona ba image elekaka tupo tosalaki mingi mpona kobebisa bambongo na ndenge ya médecine moderne babaki non tokende na likuna aye nasalaka ple baformalité nyonso epuis na bandi nanikisi nazomona ke nali na changement nzambe azali kotia loboko à travers ye et je crois que ndenge naki kozwa na ndenge monganga par rapport na ndenge ya liko s'occuper na ngai en tout cas changement ezali makasi alandaki docteur Kabe na télévision ndenge bato nyonso balandaka azalaki maladie j'étais interné na hôpital moko bakangaki hernie discale bakangaki discale ça n'a pas tenu naye kolanda ye nalandi docteur Kabe yango nayaki awa mpe na ye awa docteur Kabe atraité nga naza kotambola te natambola nayoka bien par rapport au ndenge nazalaki nango naza kolia te kolala difficilement mais nakoma kolala nakoma mpe kolia nakoma koyoka mpe nzala yango sikoyo na remercier nano na mosala makasi azosala et puis tozobenga bato nyonso oza na problème ya mokongo ya mikoa hernie discale ozokoka kotambola te docteur Kabe aza na probabilité na makoki wana ya koidi ya kobongisa yo okobonga mpe okokoma bien eloko beminga eza bamion
donc na basaignement donc saignement ekatanaka te nasaignaka kaka makila ebele nako changer bapampers balebele donc makila ezokatana te otambolaka te omeka kozwa batraitement te te natambola na bahôpitaux meme ya biso moko ya bamisala babai balongola matrice me naboyaki mais changement mpe ezalaki kaka me batika kopesa makisi to balongolaka matrice me nde naboyaki ya solo siko ntongo oyepa docteur kabe nini esalemi yo nde nayepa docteur kabe bapesinga kisi navandeli 3 fois makili ekataki netikaki mwa mai bandao bima mokie nde bayebisinga navandela su kisi pour 3 jours encore donc navandi na mwa sikoyo makili ekati ni mai ni eloko botaka mwa liboso oyo yango todesidaki ndenge totala doter na batebe biso mpe tolobaki toya kwasonie biso mpona moment ona oyebisa yo antuka sava vraimen ntango biso toyaka ya baki wana eza eloko te osala donc na bakisi ya bandere kopesa biso nde tolandeli traitement na biso bakisi mutu donc bakisi mutu esili te biso toyoki déjà bien bakisi esili te biso toza déjà bien nyonso nga nazoyi biso naza bien mwasi nanga mpa ya bien azalaki na problème ya histovarien nga moko mpe sikama nange ezalaki makasi tuyo na moma oyo sava mama yo nduza mopanzi osobeli omo tolingi mpe toyeba mpe tozape mwa ndambo oyo ya makanisi kolowa mwasi expliquer ça bien clairement oyo yo mo mpe anako souffrir mpo na yo problème oyo nayeli awa mpona maladi oyo etali sika ewumeli ngai ntango molai 6 ans natamboli na bahôpital nyonso na bakisi nameli bazotubanga bainsuline changement ezalaka te ezotongisanga kaka ntango namonaki publicité na chaîne oyo docteur Robert bana kosalela nde nazwaki numero wana nde nakomi sikoyo na minute oyo nazoloba changement ekotisika nyonso esili nga naza militaire nakoki kokopere na baguérisseur te nakoki kokopere na baoyo baza komibenga soi-disant bayebi bakisi ya bokoko mpo ya beaucoup des escrocs na province ya Kinshasa soki nandimi koloba témoignage naza sila partir ya bana na ngai mwana na ngai bazosufrir na asthme natambo na bahôpital ebele place aye kobikela nde awa omoni nde natali naobi non nakopesa papa o nini donc il faut na témoigner na yebi ye te na coopérer na ye te peuple kinois peuple congolais koza distrait place balakisi no nzela ya malamu bino bomonaka te soki bakei kolakisa yo ke sala boye kende kolala na cimetière ngai balalisi bana na ngai na cimetière kobeta mbunda to eloko moko te ezali kisi bapesi bana ya bokoko banzete ya zamba bana bameli babiki c'est pour cela ngai na témoigner awa ezali biloko ya vérité eza biloko ya kokosakosa te bon nayaki na problème moko naosouffrir na prostate ntango nayaki awa baconsulte ngai nde basisi consulte ngai babi bozwa banda traitement nabandi traitement bandaki le 7 ti séjour ti tokomi na ntango oyo nayaki na pasi mais sikoyo namona sikoyo pasi eza lisusu te papa mama oloba eza ya solo ou bien bayebisi oloba bongo nga bati bapesi ngai maloba te oyo nayoki basama moto mais ngai moko nayi point traitement nga moko ya nzoto na ngai yango naloba ya solo papa wani mpo mosala bikole siko na bandu koyoka mokongo makele ezobima pamba nakei na badoktere balobi basala nga opération nga nalobi te bakosala nga opération te ntango navandi na télévision namoni docteur azoloba bato bazotémoigne nalobi ke nalanda ti place wana nayoka ndenge nani docteur azoloba sikoyo ntango okomi place yango nini esali ntango nakomi place oyo bapesi nga kisi
nazomeleki style lelo nayoki bien na makila wana ezobima lisusu koyoka bien elakisi nini mama loba clair bato balanda yo elakisi nini koyoka bien mpona ezomona makila lisusu te makila ezobima te te ezobima oza sûr naza sûr ebongo bapasi ozalaki nango na mokongo na batrompe nyonso nazomona lisusu mama loba clair ezalaki na maladi nini le mosusu ezalaki nango kaka koto ezosala opasi yo ozoloba ezalaki maladi nini bandela komona papa ezalaki cancer ya matrice yebisa biso balibane balobaki nini balobi soki moto akei maladi na hôpital bapesi adresse na ngai bokende kotunaka basi ayepesi bino adresse esika azwaka traitement ya solo ya maladi traitement ya maladi nini cancer de prostate nabelaka yango nazaki su motu te kabe azongisi ngai nalobi bana balibane baspécialiste ya bamaladi oyo baza na bapare ya minene sikoyo ebandi boni bango banda kotinda bato epa docteur kaka bamonaka miracle a partir ya ngai bamonaka eza miracle soki moto abeli batindi epai nanga mpo ngai napesa adresse esi ngai nazoyelaki lobiko ya solo papa esika nafikela na maladi ya VIH maladi ya VIH yo oyeba ndeni koza maladi ya VIH na ndenge bayebisaki nga na hôpital okenda na hôpital osalisi test mais bakokosa o mpe est ce que ezalaki place moko to okenda komikisa lisusu mpo ozala confirme nakendeki de hôpital bayebi soki eza bongo siko ntango oye awa epa docteur kabi okomi ndenge nini nakomi bien okomi awa ndenge nini nakomaki awa mpona kozwa traitement na ndenge tomonaka ndenge na tv ndenge azoloba nakolakisa ndenge bato ebele bazotatola epa na ye ndenge namekaki ke nakende kokutana na ye nsima ya kokutana na ye apesinga bakisi ke landela bakisi nalandeli bakisi nameli très bien esalaki une semaine moko njoto ekomi makasi deuxième nakomosala misala mpe nazokontinue kozwaka bakisi nazoyoka ndenge nazalaka koyoka liboso te teke liboso bando travaille te bando sala misala te ozalaki na eta nini ntango bamemaki yo awa kokende kaka kolia nazolia te misala ya makasi nakokaki te lisusu kosala me na minute oyo nakomosala misala c'est que VIH yango ekomaki na niveau avancé wana nde nayebi te mais misala nazala kosala ya kokoka te ya koforce nzoto mais sikoyo na minute oyo na nzoto na yo moko ozoyoka ndenge na minute oyo naza très bien nazoyaka nga moko kobandela ndako ti mosusu natambolaka makolo awa na kilo kolonga awa epai ya docteur Cadet ti na vene na makolo. Mon frère, ozana ndeko na yo aza na problème. Aza tuberculose osseuse, oya mikuwa, tuberculose ganglionnaire, tala ba ganglion evimbi na kingo, tuberculose pulmonaire, ba poumon nyonso eza na biboye. Ezoki. Azoko sola tala makile ya wangwana. Mais boza wapi? Alobaka makase kazaka kabongo. Manisa Kembolo na baza keno na bato ba ko vivre docteur Kabe na show ya lelo. Yone molambi. Sai aza muto aza na adresse. Aza ne sika. Aza ko bato bazaka pakoli couleur lelo apakoli lobité. Aza prendre sika na table kitoko. Ozoma no salle climatisée ba kiti ya malona. Pour lelo habito ko tika bino na posa. Ba numéro ya téléphone à docteur Kabe yango wana kobenga Fofana epengi te na lukeno docteur Kabe na ba problème oza nango koyokanga soni te benga docteur Kabe moto akotaka na kikoso alongola bilamba pe azwaka savo linyuka oniki nzoto osopi mal ogi sate komi pepele lobi mabe yango na lobi okota kya wa ndenge nini obima ndenge nini biso ti docteur Kabe biso docteur Kabe caméra na oyo yango wana bobenga nga te numéro yango wana ya docteur Kabe ayambaka ye moko okazo. Merci Epenge Fofana, merci Manix Kimbolo, merci Didier Kuku, merci député national Ndeko Désert, ceux qui osent atteindre Konangai. Chaîne oya tokozongo wapi aza droit negerete alobi kende liboso ndeko nanga soka azomoti na vi soki ndeko na yo azo kende liboso tika ya kende kobenda ete
kobenda ye nsima te tika ye elamba na ye soki aza na mokila tika na mikila akende na mikila c'est ça selon nga tala oyebi ke nayokaka kitoko mpona nini nakoya boye nakoti ndeko ezer te ero aza na parlement c'est ça eza te omoni na 2030 okotika ndeko na yo kaka esika moko alobaka papa na ngai nazobisa yo boye nayebisi yo mon frère soki ndeko na yo azokende liboso tika ye eza main de l'éternel bien parlé olandi papa eza loboko na yo te ozolanda ndeko Eliezer nzamba pambula ye lelo toza na chaîne tokomi wapi ya biso moko papa ya kowelela te ndeko na ngai naza fier ozotoka pete yango ndo omoni nayebi yo ozalaki pete tala lelo ndenge okomi monene okomi ndenge eza fier mpona tokomi wapi eza fier parce que maloba na bino soki bozoloba te papa nani akolobela bino ya liboso Zambe apambola tokomi wapi mobimba na charge na ye allez tuyambi yango bomele yango tuyambi yango en tant que grand maître 001 message forte eza mpona mobilisation koyebisa bato boye maladie soki babengi yango ke eza maladie incurable mon frère babengi yango na monoko ya mboka te na lingana te na shuluba te na sawili te et puis na kikongo te incurable oute na bamindela eza ko malade wana esilaka te ozana hernie discale soki sanga sida soki sanga hépatite B C soki sanga parce que A eza normal ozana ndeko na yo azana drépanocytose ou bien anémie SS et tel ya groupe sanguin vraiment soki oza mobali oza mwasi soki sakabe miyome basali opération 2 fois 3 fois 5 fois mon frère boza bisika nini mibali oyo otobengaka yango baputulu bemata baputulu wana omonaka basi bakimaka bango na ndako nalobi boye nakozwa kombo na yo nsima wana nakobi yango 48 heures akima mbeto atikela yo mbeto wana ezalaka ya mobali ya mibale eza boye oyo babengi incurable benga biso tokorépondre bino et puis naza fier d'être un Congolais natali image moko ya bandeko na ngai ya France partout dans le monde ya Congolais diaspora nzamba pambola bino makasi il faudrait ko honorer bandeko na ngai bazali banda drapeau ezo kaka likolo boye nalobi bana mibale oyo bana basi oyo badécider nayebisi bino awo na biso mpe na kisasi to se préparer en conséquence oye na kindoki okuta na makambo oye buto okuta na mulili oye na moyi okuta na bafofana awa tolobi boye oye koya eya toza bien préparé oh biso parce que tokondima teke mutu moko eye akatikati non ekosalama te ngai nalobaka boye na kokufoliwa ya nza ce n'est pas un individu obeta masasi boye mais soki ekoti te parce que oyebi koza na risque est-ce que il faut comprendre mon frère ngai nakondima teke mutu moko avandi kaka bongo aye kaka okomeka yebaka jour wana bakoefase yo merci eza kongo mboka na ngai nakonde mataka ene individu ko kata mwasi na ngai na bana na ngai nalobi toza bien préparé ko banda bana na ngai na mwasi na ngai famille na ngai bien préparé oye mabe kokutana na mama ya makambo mabele ko nalobi mabele ko ekobaluka jour one na kamwa eloko na oyo yaki nango mpona kokata bato wana nanga nakonde ezopesa biso pasi mon frère makambo ezoleka na este soko otali sambe soko otali boye olobi kekabeda asala ndeni mais na garde banda na ngai nayebi ke babengaka biso merci Manisa Kiongolo oezaki docteur Kabe boyoki mais osala pasi papa na notable ya Sud Kivu ya Bukavu
bébé ma Joana mwana muke ayebi nini otali entrepôt ya Masasi ma cause ya trahison basundoli yango mais merci na wazalendo biso tokoli alliance na Polo basatan mabele bazwi yango trahison esukaka mais vérité eza tetu yango mikolo tolobi oyo biso okotaki awa ndeni kobima wa ndeni merci na diaspora ya kopesa bino eza c'est ça bino soki bino teme mboka ekeka pourquoi j'ai dit ça mwana abela diaspora totonga ndako diaspora totanga diaspora awa mpe botelemi yango mo totie drapeau na nsima image yango wana merci na Richard Pangi comme d'habitude le béret rouge bamama na biso baleki bayaya oyo babotami kuna balalaka bien balamukaka bien mais batelemi mpo na mboka pourquoi pas biso makila ya Congo igangi nde bozomona baimage docteur Akabe alobi keno epenge eza ya bino bopartage kaka nde bozopartage wana epenge obomoni eza ya bino eske nakosi Malisa Kembolo sakana na molimu metika nzoto et se reposer mais molimu batila yango nzoto et se reposer merci pena ko seklamiko ko pesa merci na bureau ya docteur Kabe parce que sa force est ensemble d'être dans mon ambo qui Eliezer azate mazwaki terre pour préparer sera préparate mais penge fona ba docteur Kabe te docteur Kabe docteur Mugijo ezala edingue moto na ngenge moto atiki biso ndeko Eliezer nda sangisa biso lelo azana assemblée toi en vacances parlementaires mais biso to suis docteur Kabe bino moko bo juger yango na lobi boy nazara na mulongo ya bana bazomela potopoto to na komi ko mériter ko lia fufu ça que bon moni photo Eliezer Tambwe Claire Edingue merci.